mokile kelama esalima mibuhe bele olelo yebanite boye ibolamu na kati ya émission na bino mokolo malelo bandeko balandi afo mu télévision totombeli bino boye ibolamu pamba te bino nde bopesaka biso tango pe ngonga ya kolandaka émission iye mokolo malelo tobosani te ete na kati ya émission iye ezali esika wapi totangaka toyekolaka manaka na biso bayindo kolandela bongo calendrier africain oyo ezali bongo bokoko na biso bayindo totondi bino penza botondi tango nyonso pe ngonga nyonso tosengaka na bino bozalaka liboso ya bitando na ntina koyeba lolenge nini tolamuki na mokolo lolenge nini manaka na biso bayindo ezali bongo kotambola pamba te calendrier na biso esengi ezonga esika na yango esika tosalelaka bongo calendrier ya bapaya ne mokolo malelo kasi na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa ntsona zomi na lebwa na sanza ya mitano kaka na bopemi ya mitano mobu mokama na tuku misato na mibale mpe kaka na eleko na biso ya kianzu ezali bongo eleko ya mibale soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo malelo kasi na manaka bapaya tozali bongo lundi le 1er février 2021 tolobaka na bino tokobalisaka yango na manaka bapaya pamba te tozali nanu na kati ya transition esika wapi toli kosalela na calendrier ya bapaya na calendrier ya biso mpo bosusu ya malonga ekoka bongo kozala kasi calendrier wana bapaya kino ekosila esengi ya biso moko evanda nde mpo evanda yango tosengaka na bino bolandaka émission oyo mpo yango nde yali kolakisa bino kotangisa bino manaka ya bayindo ndenge yango esalelaka soki bakokoso mizali bozanga te lolenge bosalaka ya kotinda mituna ya kobenga mpe ya kotalisa bakokoso na bino mpo tozali wana ntina ya kolimbolelaka bino yango ya solo tokosuka biso na bino wana te se na kopesaka bino manaka ya mokolo kasi tokotombelaka mpe lisusu bongo bandeko na biso babotami mokolo malelo bambotama elamu bisika bozali na boyike totombeli bino bambotama elamu kimia ya mfumu kimbangu kimia ya tata mokeli ebakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino bokokisa mai oyo bosilaki koya na yango na mokili tobakiseli bino mapamboli tobakiseli bino milolo na ntina ete bosimba nzete tata mokili akanisela bino lisusu na bomoi molai balandi ya vomu télévision yambo ya biso na bino kokabwana na kati ya manaka ya mokolo malelo tolengelaka mpona bino bilili ya mokolo tosungami lisusu na bandeko na biso ya régie batiela biso video oyo balengelaki mpona biso mokolo malelo tolanda yango na bokebi quartier bodikango bomoni baeroge ebele uto batekisi babiteni oyo nyonso bakitoki mosi banini baeroge ebele donc baeroge eza bandoki te na etongeli ya mabe pamba te bisika oyo misisa esengeli esimba mabele bino bokamati botie bamapango nesika mpe boyebisa bato wana ete esika boza kotonga boye bolona ta pelouse te nzoka ebongaki nini boyebi mboka na biso yaona lobi bobongisa etelo tobongisa etelo mpo etelo nde eza mutu bolimbisi tata ningi na limbo lelo komona omoni batongaka mboka boye liboso bageometre baye babimisi elongi ya mboka ngo ya quartier to cité ndenge nini bakokabola babalabala bakokabola mapango bamai wana ekobanda kokende wapi nde bongo soki basilisi kosala plan mobimba ya cité wana nde kobandi kokotisa siko te mpe ya te mosala na ye ezali akoti siko na ntango wana bango na OVD toza na combien de ndako tokozala wana 5000 ndako to 10000 ndako mai bakobanda komela oyo babanda osalela quantité ya mai ezosenga nini batieli bango réservoir to château d'eau oyo ekokoka kokabolela bango mai oyo bakozala nango posa na 5000 maison wana botie kuna sikoyo mai oyo bango moko bakobanda kosala ntango mai ya mbula ekobanda konoka mai na bango ekokende wapi esengeli bakaniveau ezala OVD akoti nani kotongi bandako te wana nyonso ezali calcule eyaka avant OVD akoti asi abongisi canalisation ya bamai nani snela ye ayebi combien de transport tokotia na cité oyo kolandela matano mingi baladi ya vomu télévision émission na biso mokolo malelo ebendi suka kasi tolobaka yango bomo mesano na ntango toli kotala eloko tozoka ya motuya nini ebimi na kati ya mai toli kotala ekosunga biso penza na kati ya bomoi na biso neleko iye nesongi ya nzila bazali molakisi nzela mpe motangisi ya bayinga
maemaso bakolobaka mpona biso ezali na ntina tobwakaka yango te kasi tozwa yango totia yango na centre ya bomoi na biso mpona nzela na yango ekosunga biso mpenza po tomiyeba mpe bavaler na biso ekoka kozonga mpe toyeba nini esengi na biso kosala mpona bomoi na biso ya lobi. Totondi bino botondi, totondi lisu botondi na équipe technique mobimba ya Vomo Télévision bayeba kosungaka biso mpo tokomela bino kitoko mpenza okati ya bandako na bino. Kimi ya mfumu kimbangu, kimi ya tata mokeli ekoba koyingela okati ya mabota na bino. Mpona biso na bino tokutani bongo na mikolo mizali koya ntso na elamu na banso mato. Ibele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele olelo ye banite